bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga mama Elianit. Na pesi na bambote. Abaye kwa na bino bandeko na ngaboni ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien maluka? Boza bien bandeko na nga. Wa bino mama Elianit tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Bino mo bomoni. Ah, siko na zungi na kati ndako na nga. Na la maison za mtakana kutala ngate pour se planer na ngate. Na pesi bino merci mingi parce que depuis na kendaki Congo nazaki na bino kaka elongo na kina bino kaka tango nyonso ngana bino tozaka ensemble na kitabwe na mata na sala entre tozaki na bino elongo na bino merci mingi en tout cas ma famille du cœur na ninga bino mingi na benga bino ma famille du cœur parce que bino nde boza abonné na Elianit TV boza deuxième famille na ngai yango na benga bino ma famille du cœur sikoyo ngai wana nazongi ndako na nga boyebi yango ti cuisine na ngai yango boyebi yango ngayo nazongi na ndako na pesi la menanga merci parce que ndeto lo bakola kola mukeza habitude était comme ta bien ko kiteza pe habitude était kotambola pe kozonga ndako za habitude était no sizaka kaka grâce ya Nzambe na yango la pesi la merci mingi na moni bande ko peza bo bande ko kolandela na moni ba o kune mama nitu kolia nga saka musala kolia te bande ko nanga bide pe kobosa na makambo ndenge ni kobosa ngana saka musala kolia na kola la ngana kolia ekolo na biso tolinga kolia mingi to bobosa ekolo tolinga kolia tala fufu munene tala fufu tala pondo tala likelele moko bobosa ni biso tolia bomo na ekolo na biso parce que mambo olia penza mambo kokamo e mama ni kolia boyete boska la makaniso na mabibo maska situ tozolia kaka bakoya ko babo mangala nani na kamna mutu te babo makamuta ka problème baba problème na mutu te babu mangani ni yambana pende ngani sikili waye sikili kama mungu angambe tata voilà bande kwa c'est ka merci mande bolinga mama Eliane na bande ko nyonso to baza benga nga tongo pour kutu moyi telefone banda ko pe mate tongo pour kutu moyi telefone banya ko pe mate amoni so bande ko so ola kisi nyonso ola kisi makamunyo so mola kisi place mote oyo ki église bande ko nanga nazaka parisien te na monde bodi ola kisi nyonso ola kisi biso kolia ola kisi place mote la so ki église mais ngana parisien te Nzambe tata moko lobi ki soko liko sambela kota na kati ya chambre kanga porte na yo sambela Nzamba zaki kola osani akoyoka yo bino kanisi ko sambela mona muto ala sabio ki ngana sambela ona ba parisien nga parisien te nga parisien te bandi ko na ngai na mona ngala tama na ba commentaire to la mo chenga commentaire mabe na effacer ngo to chenga kitoko na tiko tia mabe na effacer na sala bongo so na sala tangi na munu eza na moni kwa muto kwa description allez na effacer mama on a kitoko etika na nivani manto ba merci beaucoup parce que boza mingi bolinga mama Elianit bolinga nga mingi penza mingi obenga WhatsApp na nga nyonso mama Nitu votre deuxième maman et puis binoka ate na ba Kinshasa ba lingi mama Elianit lokwa likambo ba Kinshasa voilà on a commis on va déballer biloko na nga bona siko na pakoli poudre na ilongo poudre apende po moto eleki makasi voilà et voilà glacière on a comme qui mi-cœur abanda ko bongisela nga glacière glacière ya moyo voilà glacière ya moyo voilà glacière na nga ya moyo amwe ki ndemo atine ma commentaire maman Eliane il faut biloko chango na saki congélation au moins comment bien maman bobo senga mutu susu musala nga saka eloko na ko bosa bien sûr biloko za na bakata saki congélation bien sûr glacière na nga ya moyo. Voilà, glacière nanga yango yo. Oza modèle na mama Nitu ngana bino to vivana biso ka boye. Omo glacière nanga bakomango métro professionnel. Bino boyebi muta service traiteur na travailler na ba norme nyonso.
tant bon mon qui sachet à liboso na noir mika cheki biloko ezaleka mpona kotia en attendant mais naza na glacière nanga yango yo biloko pe yango oyo oh nyonso bozomona eza biloko ya frais na frais de bomoni eza vraiment biloko ya frais ya lelo ya sika mbisi penze wuti na ebale ya lelo ya sika ya lelo ya sika ndenge bomoni wana biloko na oyo na ye nango na basaki congélation ndenge namonaki ndenge mwa akomakisi so congélation ezalaki oyo eza makaya boyo bomonaki na biseki bino eza babenga so kongo ya sika yango nabaki lelo nabaki tour nakoya na biso ya kokauka te nakoya na bandinzo te parce que biloko wana mon amoureux de Marie ya biloko na ye to biso kokana so yaka nango te na bembalo fonaka na biloko mobali aliaka oyo mbisi ya mai mbisi wuti ebale oyo eza sol mbisi oyo eza sol babenga sol oyo mpenza ewuti ebale loko tona na mopaya nabimisa kutu oyo ata de sachet boye voilà nabimisa de sachet boye mpona mopaya oyo koya lobi alia oyo mbisi babengi yango sol oyo eza miel na ngai nawuti nango Congo na privilégiaki kaka biloko ya mon amoureux ngai abi te eloko moto abisa kokauka te mbalo mbisi kaka ya mai yango na kosomba oyo eza miel eza mpe miel ya bio miel na biso basangisi eloko te eza miel bon biloko mosusu nde babotolaki mpo ezalaki na ntango boyoka mpe na bachene mpo bosala traite na makaku babotolaki na bachene na makaku nango nasombelaki mamie geni mongo ya poumon de mon cœur basombelaki ye makaku babotoli bachene mpe babotoli basali nini babwaki oyo nde eleki ezalaki ya bien oyo eza nini na nkutu oyo balumba na ngai tameli balumba moni lumba bomonaki balumba na matembele ana basali congélation ndeko kitoko ya mpo bolandelaka nyonso mpenza oyo eza matembele oyo bomoni yango matembele na balumba oyo kutu céleri na baseleri na nga na ndembi voilà ndembi na baseleri yango wana te ezana bolobi na kokalinga nini mopoya moko akoya alobi na kokalingela ye mbisi na kongo ya sika moni ndembi oya bandembi moi biloko na bajoko oyo eza biloko babengi biloko ya papa kota ndembi yango kitoko na basashe nango na seleri oyo sol bambisi mpenza ya solosolo ewuti na mai ewuti na ebale apenzaki mbisi ya solo bien manger c'est le début du bonheur d'ailleurs ça bien manger c'est le début du bonheur bien manger c'est le début du bonheur mbisi nde mbisi mama ekenda mama mbisi nde ndeko nanga oyo ezaka mpona na sabino na ye cette mama ani tona ye te bamarie ngai oyo na ye bamarie nanga la providence toujours la providence kaka longa nzala la providence kaka ye la providence toujours la providence alonga na ye nzala mikolo nga sheri akolia kaka bio na bio eji bio nga sheri mikolo bio na bio kaka voilà nga sheri mikolo obe bio mpe libumu ya mobali esalaka malamu voilà bambisi eza ya koteka te eza ya kolia pour la maison le mbisi là c'est pour mon mari ce n'est pas à vendre voilà congéla moi ekuti na mai
congeler en gros parce que c'est comme bien. Mbisi peza ya ebale, bakuzaki mbisi. Mbisi na kati ya ebale. Ebale mbonge. Voilà. Famille du cœur, c'est pas ma casse. Non, elle boit la main, ma deuxième famille. Vous êtes ma deuxième famille, vous êtes ma famille du cœur. Eh, botta la moto, elle ça t'a dit comme moi. Nabela rabino ma deuxième famille. Bon, ça abonne ma cible, ma botta la mbisi. Oh mon pongo. Oui, mon pongo. Où est mon pongo? La mbisi. Mbisi yango wana. Moni mbisi. Oyo mon pongo. Ah, leki malili. Mbisi la kati ya glacé. Mon pongo. Ah. Tala. Oh, nyoso mbisi. Mbisi mai. Mbisi na mbisi. Mmoja mongea, babote ni makaku na pesa makaku. Ile kama mbisi. Bote ni makaku na ba sheni. Sabo zana makaku bokeba mama. Bokeba mama ngai. Ona makaku ya eboleka ngapo ya chama tena eboleka mekei. Chama na klasi ya moya muke. Sisi makaku na klasi ya muke. Makaku ekei bande ko ngai. Eki ya mama ejini mutenga makaku mwasa mungala. Makaku ekei wana siko kolia kata. Mbisi ya mai. Oh nusu. Ba mompongo. Moni mbisi na makila nenga utela kinebale ndeba utela kinebale ba mbisi na ngai mwana boko fane ngai na l'exception mo ngombo kulia pungo mona sa musala kulia service traiteur c'est normal pesa musala na la salaka yona l'exception ndo kulia parce que ça musala na la salaka yo mona alors kwa mukangisu yo l'exception ka ba meshit ndo kulia ba kulia on va kulia tena fani Après, il a pas grand frère, il a été pour que la famille. Tu vois, ça m'a camoin. Nous sommes des grands familles, les Alaka. Oyo, Mboto. Voilà, voilà, ça Mboto. Bon, on est Mboto. Mboto, il y a c'est normal parce que là, ça va me à Rolia. Ça va me à Suki. Après, c'est plus pour que je Suki, je la mèche. La mèche. Ma mèche est la boue. Voilà, merci pour la voyage de la zone de bien. Nous sommes l'équipe bien à Congo et Soumassia. Ma l'équipe très bien à Congo et Soumassia. Donc, on remercie l'équipe bien à Congo et service traiteur la Providence, qui gagne peine à Ezra. Service traiteur la Providence, on déjà gagne peine à Gaï. Donc, les clients à Gaï, nous avons continué pour ça là, fête au Nazango, quand on continue pour ça, mariage, Oyo. Nazana, voilà, et quand vous me dites que c'est bien, kaka. Bati mbalo mbisi nde momoni awa. Mbisi. Amo matembele nanga ponga linga matembele. Amo matembele ngai. Na légumes to bena bani. Épinards, ya frais. Voilà quoi. Je sais pas si c'est na komi bien. Bon mon na kati ya bien mo boye peut-être que na komi bien na comité. Là na komi avion na za baba ta yango. Ngai na komi hein, bien maman elle est bien, je suis là. On cherche un annonce. Le mariage. Bon banga tse. Maman dit toi Zali. Voilà. Biloko nanga nyonso tu yango ya komi bien à part glacier nanga muke on a cheki makaku na ba cheni ya onde ba botoli ngai. Mais biloko nanga nyonso ça va bambisi nyonso bozo mono ba mboto e uti ne balé bisi nyonso na banduna nanga ya frais ba matembe nanga ya frais ba nyonso nanga ya frais e ba makayabu nanga bon moni fumbo fumbo na mi fumbo te
Nina fumba mo boyet. Na ngina mo fumba mo ya muke bota kanga mobile za embadi. Donc moni pe on nga vana ko na glacière yango wana. Na check na bassin congélé na bassin congélation na titi na bassin sec. Bambisi pe basi babite kuto basukola mbisi ko sukola ngoto yena nkaka ndenge wana. Ta fo sukola po so sukoli yango bombi yango e perdre goût nango. E wuti na ebale. Eyeka bongo na makila nango sukonga mona ko sala ngopo. Tant on a lamba ezala bien ezala vraiment kitoko. Voilà. Neso mbisi na mbisi bozomona. Mbisi ya ebale. Tout ça. Mbisi ya ebale. Voilà, je suis bel et bien chez moi à la maison. Moli le koti mbula pezo beta. On lit les côtés les obeta. Merci parce que boza nanga elongo hein. Merci parce que boza vraiment maman ni te longo ya ko benga mama ni tu mama ni tu. En tout cas merci ninga bande ko nanga yo bolinga mama elia ni tu. Na ba soza mutakanda ko tala ngate po sepa na ngai tende ko so muno za mutakanda ko tala ngai te po moteme salo pasi. Onyonga mana yo pamba soza mutakanda ko tala ngai te bande ko nanga. Obolinga kangai botala ngai. Obolinga kangai te botala ngai te, ce n'est pas la fin du monde. C'est seulement la vie. Yesu masi ape ba nyoso to balinga ki ete bongo ka ngai. Nzeta mobesu kutu batu musuba yina ki boka ngai nzeta ko kauka. Bongo ka ngai nzeta ko kauka. Biloko na ngai yango yo. Bongisa yango. Tabino moko. Ko gate mobile te. Mobile na ambisi ya mai. Voilà. Je suis bien arrivé. À part que makaku nanga yo babotola ki. Makaku nanga pete pour nanga liango te ki mama Eugénie. Voilà. Donc si biloko nanga na glacière, et de côté yango na congélateur. Ko va na nanga ka congélateur. Biloko nyos. Voilà. On a tiré mon libanda na bapaya. Na mo paya moko lobi. Comme ça on a ambitieux. Kalingela bango ngo hein. Na papa. Voilà. Et voilà, je suis à la maison. Wabino mama ili ani tungai wana. Ngai wana na ndako nazongi nanga mona milobeli boye imalamu. Voilà, ngai wana chez moi à la maison na komi bien. Très bien Nzamba bateli. Na bina Nzambe. Merci. Pour tous Nzambe. Malamu et merci surtout na bino ba bolinga mama ili ani tu. Ko benga nga bo arrêta kite ko benga era nyonso. Mama ni tuboni. Mama ni toza bien. Mama ni tuboni santé. Mama ni tuboni kuna. Bata service traité pe kuna mama ni tozonga mkoni ni mama. Nga ya wa service traité mama. Fête na bisio na rozonga. Nga yo na zongi. Voilà. Merci mingi na miso to bande ko nango bolinga mama ya ni tu. Bo disposateur bino pona ko tala nga to pe pona koyoka nga na pesi bino. Merci beaucoup. Donc wana Nzamba sunga. Tokota nika lobby de toute façon bon na ngata na ngosala nini ta na rolamba po na rolamba na kosala mbisi ya mai na mpa moko ko ya lobby na kosala mbisi wana lia pesi Nzambe merci pour na mawana Nzambe merci pour na bolingo na Nzambe merci pour ta Nzambe malamu comme ta vient ko quitter zanango habitude d'été hein chaque jour za habitude d'été chaque jour pe zanango dimanche té ce qui Nzamba bateli to pesa ka merci parce que l'or et l'argent lui appartient. Et le roi pesa Nzambe zate zaka reconnaissance au défaut to pesaka Nzambe tata. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata Nzambe kalusa kumuna. Nzamba ni bechanel banabetu. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous aime beaucoup. Bye bye.